que le pasteur Moïse Mbiye aza awa wanakin sangwe panzana église ya Moïse Mbiye kanga polete le maramusus Moïse Mbiye aza mwana Congo mwana mboka akei azongi azali boya vendredi boya dimanche pour mona ye église ko kanga mate donc bakangi église bakangi te le 15 février ça sera la sortie de l'album Triomphe batu nyonso bakozala arrêté yango soso mona bakabala babalina na mettre avocat ba bete lisasi ezaki na tibia et comme na mpende o ya mupewa na montage bonakisi elongi na yete mais basali montage ane ba publier baza ya kokangama na ndenge ya kosangana te même lo ba ya kobeta ye masasi ba lobby ke atika abima na dossier ya Moïse non ça mama lokuta c'est du mensonge la réserve de l'Éternel alors belo te voyer atia otina batute mais yo monaki ba papa ba maman tangu bandeko na bino ba osala ka ba montage tangu bandeko na bino ba osala ka makampo na ko gagner l'argent de cette façon tangu bazoko kanga bango bazoko kanga bango ba o chap ngona ba boloko ba o kanga bango l'état kata mangango boya ko kolela pona bisote même loko tout et kozala établi au grand jour colonie et salaire kinini eza ba vanti bloquant tout montage bobandi avocat bete massa c'est lokuta bolbaloki boleki oh non nini moi sur ça qui avortement forcé à qui maman hôpital nezali vendredi dimanche au bien-aimé dans le Seigneur et Moïse Mbiye mutakoza prédicateur balobaki ke Moïse Mbiye ya kimi balobaki ke Moïse Mbiye ya kozonga suskinité balobaki ke Moïse Mbiye charge ba preuve ya Eliane ezo peser sur ye Eliane na ba preuve nyonso yango nde kimisi Moïse Mbiye bien-aimé akozonga suskinité sora gonga okota boloko a tomoni ba affiche a Moïse Mbiye ya zongekini siko tokoloba nini oh Yahweh 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 mon espoir Yahweh 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 tu es mon espoir makambo yo salaka ekamwisaka bana Yahweh mon espoir makambo yo lobaka suke kokisama tu es mon espoir tobengi yo nzakomba yango tolobi elonga Yahweh mon espoir okambola na maisi mopiangalanda yo zinda tu es mon espoir Yahweh 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 mon espoir mon espoir papa yamba mon espoir la basa mon espoir mon espoir Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés en ce moment en train de nous suivre partout sur votre meilleure chaîne, La Voix Céleste, Nzela et Yalola, et Sika Bonzambe, et Kitarana Loye, mon amour, Pena Misala, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, et Zofuta Simana, Antoya, Rolobaken, Zamba, Boto, Kwaye, Wapi, Naman, Sazo, Biso, bien-aimés dans les Seigneurs, toujours dans le cadre, pour informer, Bino, Nayami, Bapé, de partout, Bandeo, Bakomelinga, bon, Biso, Tozawana, toujours au milieu du village, pendant que ça est là, Bino.
ne babenga kangande na kendaka ndenge pe événement mo pe utaki koleka na bien-aimé dans le Seigneur ya ndeko na biso maître avocat moko ya ba avocat ya Eliane bien-aimé OK babeta ki ye masasi babenga kinga ke non moko ya maître azu masasi kotoyo ozawa pono ozwa image na la muki pe wana tema ki biso ba journal to la information to ki otozu bien-aimé to moni pe ba publication musu de l'autre côté ba répliquer que ils ont lokuta bona boy banin to yepé pour toujours vérifier information exactement net to banda qui m'a commenté comme senti na sukanaza na partie mon côté je suis au milieu du village j'ai fait que mon travail ne ba benga kinga de l'autre côté ndenge de l'autre côté musu partie musu ba benga et seigneur ka na ya bien-aimé dans le Seigneur merci na ba on ignore to ba benga biso. Merci na Philo Mukoya Motema Bivens de Homo depuis Londres. Merci na Maman Gisèle Luke le Motema Papa Emmanuel na Boston. Et merci na Pasteur Fezamissi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Et puis na Papi Kongé na l'homme de Simangolo depuis Chondefo. Bonzambe na Bonzambe. Lola Yosof t'a bien aimé dans le Seigneur. Toujours na cadre à informé, il paraîtrait que le pasteur Moïse Mbiye aza awa wanakin sangwe banzana église ya Moïse Mbiye kangani to solo lango lelo awa balobi que Moïse Mbiye aza nakin à côté ya ce vendredi bien-aimé dans le Seigneur bazana action moko na kata église ba affiche na tamolo que natamoli na ba parcelle quelque parcelle na moni ba affiche ba pami ya Moïse Mbiye bazana action vendredi dimanche au bien-aimé dans le Seigneur et Moïse Mbiye mutakoza prédicateur balobaki que Moïse Mbiye ya kimi balobaki que Moïse Mbiye ya kozonga suskinité balobaki que Moïse Mbiye charge ba preuve ya Eliane ezo peser sur ye Eliane na ba preuve nyonso yango nde kimisi Moïse Mbiye bien-aimé a kozonga suskinité soka gonga okota boloko a otomoni ba affiche a Moïse Mbiye ya zongekini siko tokoloba nini est-ce que abandaki ko banga ndenge bande musu ba panzeki di solo ki azo banga bona bo akimi Moïse c'est akimi te aza à côté ya vendredi pe dimanche au bien-aimé dans le Seigneur bino moko bongo fermeture ya église bakangi église cité Bethel to romeo ko solango tout à l'heure là bien-aimé dans le Seigneur tozali na moko molobedi ya Moïse Mbiye, des pasteurs, Yacité Bethel, d'Elix Arlo British. Bonjour mon frère. Bonjour Alvin Béa, ça fait très plaisir. Malgré invitation, il faut toujours au Loba. Parce que cette chaîne, c'est une grande chaîne, La Voix Céleste, parce que vous êtes suivi internationalement, que ce soit ici à Kinshasa, en Afrique, partout dans le monde, au travers dans le monde, avec cette émission où il s'allie rien que la vérité, où il y a un parcours normal, il faut répondre à de partout, afin que vous ayez le logo et malam. Il y a un mode de retour la sœur Dodin, la Suisse, la sœur Mami, Kadima en Afrique du Sud, docteur Pascal Mpoutou en Afrique du Sud, le pasteur Eric Akonde El Reman en Russie, au travers le monde, pasteur Dan Wangi à London, donc Big Prophète, Flori Yamba, na Issa, na États-Unis, benganga bandeko bazo sunga biso, nanzela ba conseil, nanzela ba prière, nanzela pe bandeko musubi malam pe, nanzela financièrement pe, au vandi pe moi transfert et moi code, malgré mi ki ba kabara lisusu te, quand même ça na batu malam pa ça moi geste, donc nzambe ba mola bino, nzamba mona bino pourquoi pas à la sœur Kagé, donc je te salue là où vous êtes, donc bozota la biso na libana mboka na Kinshasa. Je suis là pour vous répondre, c'est Deluxe Arlo Ndekonakolo British, les combattants positifs, le révolutionnaire positif, l'homme de les à côté de les à quatre. Donc c'est un peu ça. Je suis là pour vous répondre à vos questions. Alvin Béa, je suis là, très disponible. C'est un contre ici là. Pardon? C'est un artiste non sinon mais les acteurs du terrain, l'idéal c'est notre priorité. Non, contre c'est la Tengana et contre Tina Lola. William Tin, ambassadeur universel de la paix.
la réserve de l'Éternel, Moïse Mbie, Ernestine Menambo, bango contact na Lola, Balvin Bea, contact na Lola, Nega Lola, Lola, ils ont foutu. Donc c'est ça. Toujours dans le cadre, il y a émission Nabiso l'homme de Dieu, Bando Bazo dans Nabiso de partout. Avant que tout côté na Mosindo ya masolo na biso concernant les mots ya nanyo ya ba publication na uta komona ya moko ya ba avocat ya parti musoso ya Eliane ba lobby que il paraîtrait que azwa ki na masasté ezala que lokomobo mascara des années eza lokutan de Calvin Bea nazo biso bandeko ba komi ko sakana biso na ndenge ya ko sakana te ba komi même ko sakana ba politicien na justice ya mboka na biso. Tant beaucoup funda mutu na justice, il faut justice et kata makamu. Et loko oyo sungaka mutu na kata justice, eza ba preuve, eza ba témoin na ba témoignage. Au moins ce que so mutu azana ba preuve te, azana ba témoin te, azana ba témoignage te, ba koma ko boycotter, ko monter, ba kabal na bona ba ndenge moko boy. Nzoka nde na lelo na moko lelo na Kinshasa, c'est ba tunso baka on na mboka na biso l'état zaraté. Luka makambo mona l'état. Alvin, moi je veux qui ça. Oh, tembo quand on a désordre. L'État s'arrête. Mais yosko luka makambo mona l'État. Batu nyoso ba kozala arrêté. Yango soso mona ba kabal ba balina na mettre avocat ba bete lisas. Lisas ezaki na tibia et comme na mpende. Ba o ya mpewa na montage voilà ici longina été. Mais ça ba sali montage en ba publier. Baza ya kokangama na ndenge ya kosangana te même le non même le colo même le colo omoni même le colo. Même le colo, même kit. Et puis, il y a avocat, on a un dossier, on a commis deux dossiers. Et il y a un dossier, il y a un dossier. Mais non, c'est du mensonge. La réserve de l'Éternel, maître Doli Momanenga Menasayinga, as avocat Eliane, au moins maître Doli Momanenga, benga bapel ya ba menace de mort. Au moment où le tout est établi au grand jour. Et ça va vantir bloquer un montage bobandi avocat bête massa c'est le quota. Bolbaloki boleki oh non nini moi sur ça qui avortement forcé à créer mususu mais il y a mususu mais mettre avocat pesa mususu. Il y a on a so besoin de konanga ne ba bête que licence il faut alongolango il faut to que na hôpital oh na médecin o traiter que. Maneta tanga comme ya Moïse. Oui c'est ça yango to kotala ngo pe to tala ngo pe ndimba ba bête que so ba bête que so eza biso. Le avocat o été traité que. Mais to lukana avocat na traiter na médecin a traiter que na hôpital nango parce que papa ba bête licence na tongo na buto ko luka Balvin bo ko luka ba journaliste o benga non to tika biloko ça. Biso ba bengi biso ba zu appel que ba bête avocat ya Elia Massas to to. Yango na so biso ba makamwa nyonso eza lokuta nga nazo tanga kombo nazo tanga kombo nazo bomba te. L'État, vous avez l'État, vous aussi ça m'a l'État. Ba plainte est belé. Même les avocats Jimmy Ngalasi. Obi azaki na problème madame Nemoko. Fiancée na Nemoko linga Vitaline Mayala en Afrique du Sud. Na oyo so ba dossier na bi mko mususu. Muna mutaza ba plainte. Atanga pe na ba plainte. Muna muta comme ça na ba problème na so bo nga na muta Moïse Mbi. Na biboy makamu nyonso tout ekoyeba au grand jour. Yeba biso to ba journaliste d'investigation, service ya renseignement ezali, service ya sécurité ezali. Oh nyonso mutazo ko luka ayeba eko yaka na mutu na ye. Na ngina lo ba ndenge nini. Ba papa, ba mama, tangu bandeko na bino ba osala ka ba montage. Tangu bandeko na bino ba osala ka makambo pour gagner l'argent de cette façon. Tant bazoko kangabango, bazoko kangabango, ba o tchapmo ba boloko, ba o kangabango l'état kata mangango, boya ko kolela pona bisote. Parce que biso to ko ngana ko zala nga, omoni ngana ezala nga de luxe arlo. Ezala ndeko na biso la réserve de l'Éternel Moïse Mbie. Nous sommes des humains. Tozala ba erreur pona ba faute, mais to yebi emsone na bongisa ngona nzambe, to yebi ndeto bongisa ngona justice, to yebi ndeto bongisa ngona entourage na biso. Yango ba ndeko bazo tala biso de partout au travers cette chaîne, la voix céleste. Aux politiciens, aux avocats, aux journalistes, aux négo-songolo pakala, aux statut morobo, au bayebi na mboka na biso Congo, il faut biso tout aux la recyclage, il faut biso nyos tout, tozonga nekonanga Alvin Bea na formation pour l'encadrement, en fait que tous ça ba incompétenté, en fait que tous ça ba moi que ne rien té, parce que au moins il y a même infériorité, il même incompétence na vie à mutu, et ça tant aux ça la makambo, au étalioté, tant aux makambo o etaliote biloko
monsieur simaka bilo monsieur simaka te tant net lelo olamu na tongo lelo ozomona ba fiche na ba compte ya lokuta ba non papa na biso Sylvain kangi église tout le monde a ba basali ba église kangami yaso église kangami église za ngo normal ba intercesseurs bazana ba intercesseurs ba intercession bagenya ba jeunesse ezala makambo eza ebele wana na ndenge osala te mais eza okangama te ndoto monyo église eza okangama te ndeko eza fausse information eza fausse information banani ba osa biloko wana yaona zo ndeko Alvin yaona zo ndeko Alvin ezala ba ndeko mususu tango makambo ezo kosalama na ndenga coulisse boloba te tellement mezo maganjo bat ba komi koloba eza bato musu ba créer ba faux compte bato ba sema mabon netinga mutu musu akoloba mutu musu akovinga mutu musu akosanini ozo komande ko Alvin biso tozoloba te soka biso tokomozongisa menace de mort ebandi soka biso tokomozongisa ba créer bandi soka biso tokozonga makambo ekome belé na mboka na biso toyebi Dieu est juste et puis l'état congolais est correct net ndeko o ba betaki lisasi wana tokoyeba hôpital o ba traiter na butu tokoyeba médecin o ala kisaki ezaki bala soki ngo boye ozongba ba longoli batali parce que le média en ligne ezoko bomba eloko moko tenne ko Alvin Bea biso to chama kelele te Alvin ndeko nanga ngana otaki to saka eloko moko rendre le sourire à la femme violée à l'est na ndeko nanga na beni na est na Bujumbura na ba Ituri kuna bandeko bazana ba problème ya viol pe ya criminalité na ndenge ya osangana te mais nzamba zo sunga ba l'état politique na biso ba politicien na biso ba ko sunga bango na mwa muke ndeko eliane ba violer toza na justice mais tala ndenge makelele zo salama o to ko sala marche o conférence de presse ba to ko sala conférence de presse ba to sala bino moko bo satan bo se tâtonner bo sa ba monotonie bo sa ba mbebele confusion zali o so comprendre o ye ko organiser conférence de presse pour ba violer bon. Et pour un négo bazana est bazana ba moyen nam dans ça va conférence de presse yo ça conférence de presse aussi mbongo parce que biso ba journaliste surtout déplacer parce que ngaba to senga coupage to senga déplacement to senga marme belé yango makamne te comme ça ba conférence de presse to longoli marme église to longoli politique to ko makamne média to longoli succès le na comme mona na ba journaliste mususu na ba mususu ba sana na ba statut mususu ba comme oh non tina ma code moko ma transfert M-Pesa parce que ndeko Eliane azana problème moko ndeko nanga oza makambo soni na mboka na biso ça c'est la honte to ko vendre to kanza makambo mususu ozomona te que tozo évoluer te makambo mususu Moïse Mbi aza mwana Congo mwana mboka akei azongi azali boya vendredi boya dimanche pour mona azala te église ezana église ko kangama te donc bakangi église bakangi te le 15 février ça sera la sortie de l'album Triomphe le 29 tozana Angola Banangola, toujours avec la réserve de l'Éternel, avec tout son pied de son équipe, toujours pour célébrer le Seigneur, pour rendre les actions de grâce à la personne divine qui est Jésus-Christ. Ça sera Zimanka Kanandinga au Salate, Banangola, toujours la réserve de l'Éternel Azoya. La réserve de l'Éternel Azamutu ba conférence, Azamutu yaba concert, Azamutu ba contrat ezoko sopana ndenge ya kosanate. O biso toujours bakaka, bino ba leader, bino ba visionnaire, botala bato bazo zala tout autour na bino o bazolinga toujours ko humilier to kolinga boye bakozala dans le pamba na ko so ndeko nanga Alvin nga ndeko no Deluxe Arlo neti nga Deluxe Arlo so na moyi ndeko nanga Alvin Bea abungi nzela na lukoto sona na ndinga famille na lukoto solata na ndinga confrérie na lukoto solata na ndenge ya ba relation na biso ça mais pour na ko humilier Alvin makambo ebelo sana mboka na biso o etali audiovisuel o etali visibilité ezaki nga na lingioté yango tozo sa bandeko tozo lo babo tout doucement on avance tout doucement on arrive nga la cause na nga pasteur Moïse Mbi aza humain mais c'est l'instrument de Dieu il faut respecter les hommes de Dieu c'est un humain on se comprend mais c'est l'instrument de Dieu et puis ça canal la bénédiction il y a ba multitude de personnes on va se confier à la mafuta zanango on va se confier na mbela o azanango ko banala tata na e tina e moko yango to tika ko imili basala nzambe bino bato zo finga Deluxe o Deluxe lo munoko tengama o libumu boye o boye o no soki nani o soki munoko ngo yanga moko santé yango yanga moko parce
parce que ngana yo to kota lola mokote ngana to ba kunda biso na kunda mokote muna mutu ana vinaye mais o etali vérité ngana lo ba vérité yango le bande ko to azo tala nga de partout soki lelo likambo ekoleli ngai Deluxe le boutiche ndeko na nkolo to ekoleli molongani na ngai to ekoleli pardon si te plaît ndeko na ngai parce que makambo ça fait mal soki ekoleli mon assistant hein Jonathan Mukwaya mon petit frère boyebi banani akile doa boyebi banani ya koluka boyebi banani ya komona kokanga mutu kokotsa na prison eza ventrite kokanga mutu koboma mutu eza ventrite tozala ba voice na bino tozala ba message na bino tozala ba attaque na bino tolingi vérité eyeba kozala établi au grand jour. Moi je suis là pour faire la visibilité de beaucoup de célébrités qui me consultent dans mon agence les acteurs du terrain mais la fois autorisé na otali communication otali makambo et à la réserve de l'Éternel Moïse Mbiye. Je suis pas seul, je suis avec mon assistant qui est Jonathan Mukwaya. Le petit il est traumatisé. Le petit a salé le loba shit ya ko saranate pour na ba menace tala mona batu ya 15h30 maïle belé batu ba komi ko attaquer ba façon tout ce qui likambo ekoleli ngana bino corte na ninga osaranate to boy to better makov tu ba coup de tête mais justice ne zanini e okata makambo oyo yango to solo baboy tant bino bozo koloba bino bosa mamna muta solo bazate so ngana komi ko zongisa so ti Jonathan komi koloba bokomi kolana mona muke bokomi ko zonga bo yango nazo bisa bino bandeko na ngai na Kinshasa nyonso ko yebana makambo ya Moïse Mbiye na Eliane ekoyebana nyonso tout na tribunal na palais de justice makambo ya docteur wana wala comme deuxième dossier to la place de ça c'est kotaki to yeba médecin o a traité qui et puis to yeba hôpital nini o ba yambaki muko na butu po batika ay ba kozonga na ndaku na tongo yango ba appel boyeba ke ata façon voice na téléphone na yo to na WhatsApp na yo to na message na yo yeba ndeko na ngai o ngana zo yebisa bino ba réseaux sociaux ba voix na biso nyonso ezalaka na ba menace de mort ba vana biso oyo ezaka nango ba écriture nango et komo nango donc services sociaux et ça service ya renseignement ezali ba politicien to ba politique na biso bazali ba na makambo oyo bozo luka onga na osenga bino pona osenga mutu pardon so saki mabe to loba mabe to saki moko ezala ngo logo ya kansa 2 3 fois net ngana osenga ndeko Liane il est encore temps pour la série battre quoi donc ndeko Alvin et ça la passe batunde bazo finga biso batunde bazo ko traiter biso de tous les mots ça fait vraiment très mal yo zala toujours partiel boy zala toujours au milieu du village et ça bandeko ko to ba yo yami bango biso meto to yami biso to yebi to se défendre biso tout on a culte d'action de grâce le 2 février avec la réserve de l'Éternel na cité Bethel assemblée na direction ya assemblée centrale na première rue industrielle biso to kutana pour rendre les actions de grâce à la personne divine qui est Jésus-Christ. Moïse Akiti Mabele donc Akimaki na yete quoi. Moïse Mbiye aza mwana mboka aza mwana Congo aotika okima mboka na yete Moïse Mbiye Moïse Akimi na yete akokima ndenge nini wana biloba loba akokima ndenge nini est-ce que que la réserve de l'Éternel ba mikili wana zaka quand même jusqu'au ça ba clip ba mikili za même jusqu'à pour se reposer ya ko vana na kinete akoko vana mikili te ye mboka neza Congo albaku Deluxe je préfère bien qu'on vana na kutu na résidence dans la sana province ozo comprendre je préfère venir dans la province que la mikili wana mikili tokena ko connaissance mikili tokena ko savoir mikili tokena ko se reposer na misale belé ça en Afrique le ba Deluxe ba boutique ndeko na ko ba bisone toza boy na bandi Francine lunga imakambo na zolo ba tonton Espérance imakambo na zolo wa la ma sœur Lydie Mbiya imakambo na zolo ba Espérance Manzambe Mbungu lele emesenga na Paris ba biso toza ba congolais to kufa ba congolais alvinio to kende ba 2 fois 3 fois mikili ya ozo na kini bwana OK bobeti 4 jours OK bobeti une semaine et ça parce que Nzambe a benga yo na Congo Nzambe a placé na Congo pour pesa ba restauration Nzambe a placé na Congo pour matcha ba dimension mususu parce que ceux ba journaliste mususu so ne okena OK pe libela et ça le ba biso atana kena na ozonga na mboka na Congo parce que pourquoi je suis en train de dire ça
que vanité, c'est le Dieu, c'est la parole de l'Éternel qui est éternelle. Vous savez comment on a Alvin? Bisous ça va boulot, on journaliste, animateur de pression, de précision, journaliste, manager avéré et en vrai. Donc c'est un peu ça. Délix Arlo, quand il y a reçu qui s'appelle Bando Bazo la Nabiso, au lobby église et Kangamite et Zanon Bilobela, Bando Bazo, église et opérationnelle quoi. Ok. Église et opérationnelle et église et opérationnelle, Bando tout la culte ou action de grâce, célébration mon Nézali avec la réserve de l'Éternel, ça sera quelque chose de bien. Batouba ressemble à pour Moïse Mbié, ressemble à pour Mafuta, pour Nambela ou Nzamba Bengaï. Donc on a un peu sur invitation si vous avez le temps, parce que on a bien dans l'église, vous avez un père spirituel. Ce père spirituel a accordé à assister quand même à la culte. On a que ça banane sur un monde que église au moins bateau on a besoin église et kangama. On a besoin église et koufa. Ndeko nanga ngala ni besoin ndeko na biso papa na biso Sonic afuta rock na taibi mamle azoloba. Et le repêché qu'à passer pour Ndeko oh bazala ba problème net ngala zolobela produit nanga l'artiste prodigateur pour ba kene comme on a été. Ngala ko répondre na bandeko tout bato tala de partout. Et ça aime souvent les kambo ya tana les kambo ya vitesse ni makambo yak so ba mona na gité. Vous comprenez mais ce qui la réserve à disponibilité tana a au monde a pe ba kulutu na ya au monde a pe. OK, merci beaucoup. Donc ce qui Sonic afuta papa na biso recommande tant la réserve de l'Éternel tant à disposition tana a au monde na ils ont problème té. Bandeko bazoko bela bazoko traiter Moïse Mbina dans tout le monde, c'est un orgueil, c'est un hôtel. Makambo belé nyonso na au monde ça la passe ozolo bala mutu zo finga mutu ngalo banete. Ozo ba. Quand même nazo se reprocher côté. Non papa na moka na business netinga ça za orgueil. Non ça orgueil pour ça mais nous comprendre. Ndeko na ba misu ba benga boza orgueil. Ozo comprendre. Netinga ba misu ba benga boza orgueil. Netinga za ba masate mais ça ba collègue de service to bino ba ndeko na autos ensemble. Ozo comprendre parce que mokila ngo pe to mo banga ngombe ba eza mabe ba erreur ba faute eza ba dimension surtout. Ozo comprendre ndeko na azane réservé to biso rolobate. Yo loba biso foto loba la maboko na place na yo vo loba no biso na prédication loba no biso na loyemo ozo comprendre mais makambo oya ko loba eza la justice ne bozo nga bo yo ko loba a ko loba la justice parce que justice mboka na biso foto bo respecter papa na mboka na biso eza ba journaliste avéré eza ba avocat avéré responsable ozo comprendre eza ba politicien responsable eza te lokola lo na mboka na biso ba incrédible ba comitro ba journaliste ba avocat incompétent o comprendre azo ko s'expliquer azo ko se compliquer mo confusion totale ozo comprendre ko na ngai balobi bal les en terrain parler de justice bal les en terrain place net au sambisama soki ba kanga biso to kanga nezo ko na so bolo quoi soki ba ko boma biso nga so bominga pour la vérité na côté na lola au moins na ko pe malanga va ozo comprendre donc c'est yango na kebisi bango na kebisi bino lisusu makambo biso bino bo sala biso tout to makambo nde basala makambo bino zo continuer na zo pesa prophète Konne prophète Israël Konne na Paris ba mote belé o bino bo sala bo to bi makambo bino bo sala nga na za journaliste manager j'ai mon assistant qui est Jonathan Mukwaya ce que l'homme comme le to ba qui les doit to ba nan to mona to ba nan to luka parce que na minute to ba maman zo sala to zo ka te mta benga maman Olive maman Denise papa la zo fatie o nani o zani mabunda mutazo benga zate mais tant maman ko ben ote to la bola sezo ka ba azu sala ntama solo bola eh maman Denise ko to makambo o manini biloko wana nyonso tout c'est le moment ko benda ka bana bino matoi ya ko benda ka mibana bino matoi eza très bien mutu to za ba plainte ngana to zalo na porter ba plainte na batebele bato ba porter ba plainte na so etali na ya TV ozo komban mutu zo lobela ngasa te mutu sa ngasa te bonga moko na izoko éduquer yango ezala malamu mais on va nous zo cause chantage beaucoup de bruit mais tant bon ça makele les belle beaucoup de bruit et bon la pas de justice pour le bani. Donc pour te dire que Moïse Mbié c'est une main, mais c'est l'instrument du Christ. C'est l'instrument de Dieu. Il faut respecter ma salle ensemble. Na mboka na biso Congo. Kaka na mboka na biso Congo, ba doit respecter ma salle ensemble te. Mais bimanga na Brazzaville là. Keneka na Nigeria. Na Afrique du Sud mamika di mazo bisanga, comment on respecte les hommes de Dieu. Totika maramanza mais maramanza. Makama leta za mama leta. Makama justice, makam na biso batu, ezaka makam na biso batu. Mais makamu ya nzambe
nzambe nenga zongela bato na ye nenga beta kavimo ozoko bani otambolaka na nzela mona grotte bimia odi okene bo bipoti na misu okene bo donc bakisa réception te bato balingaka yo te bo tutela tanzo to ma eza ndenge nzamba beta bato na ye ngana koloba ba ndeko to azotala biso de partout ezala ndeko liane ezala ba pare liane ezala ba avocat na ye ezala ba ninga na ye mususu wana ezala pe na kana biso côté dans la réserve de l'éternel ezala biso côté on nyosu a se reprocher na mabe zo mabolongo no fugola mpanzambe senga nzambe bolimbisi Moïse azo se reprocher na nyonso yo ba koseli kama na nyonso tout Moïse ba kosela kaka makamba bundisa kaka makamba kosela bino kaka makamba kosela kaka makamba ba plainte ba façon tout mzuku ta koma okima kuvana na bato parce que ba makamba ngo be eleki ebele ayebi elante abima na ete alongwi se emite babana obima na ete mwasi na mobali rien makambu o musolo bien na yango te ayebi Eliane aza fille église ya cité Bethel maman na samba na cité Bethel adain Enoch adain mwasi na ye babima wana nam da yebi wana yem da zolo bato yom do zolo ba onga na yebi aza sœur ya église mwasi ya Moïse Mbie madame ya Moïse Mbie il y a un temps pour tout il y aura un moment pour mona ndeko mona mboka Moïse pour mona ndeko mona ndeko mona mboka Moïse Mbie na mulonga na un jour parce qu'il y a un temps pour tout tout ça là makam o esengeli tangu nzamba ko batako ko pareil yo bazo boke ko kanisa Jérémie kuna seki bo se reprocher na elo moko atiko publier ba bilili eza nini juste mutu na mutu ayebi problème na ye o azoko luka problème ya azoko luka ndeko o ngala ko loba boye to benda bana biso matoi répondre à la question. Moïse et pourquoi Bokéi au kanisa Jérémie de père que ba bilili azo publier ba image musus que e ba image en youtube yoko publier tout on a tout na mutuna yoko publier ba image ya pasteur Moïse o eza yo moi ba misu na mi bobomisaka o publier ba image ya Moïse mi etant que qui yo za nani tu ko ba na ko sa ni kasi na téléphone ya Moïse il paraît que ça na téléphone ya pasteur Moïse oui na ko bokanisi Jérémie ceux qui o ba sali eza eza ba erreur na ba faute na ba mbeba na emoko muna mutu alata mokumba na ndeko nanga Alvin est-ce que bike ngana to solo vani no boy ezoko ba ndeko nanga si on a sur téléphone no sans permission na yo to na ozi ba téléphone na ba numéro na pa est-ce que bike za crime est-ce que bike ko kangisa ko mangala justice ba numéro to ya ba vidéo yo ko publier tant que qui est-ce que ba vidéo ya solo azwa ki na téléphone ba vidéo ko so ba vidéo ça la te ba vidéo ni Alvin ngana ta na WhatsApp na ba vidéo ou ta de partout au moins ba vidéo ya basi ezoya ya mibale ezoya ya ndenge ni so ba vidéo tout est contre ndeko na to sala ka WhatsApp soki mutu muso atina ki 2-3 vidéo ne so contre na kati wana yo aussi téléphone na batu OK ko la so ko publier OK publier na tanke ki Alvin to sala biso tout WhatsApp ndeko tout nazo bisa yo ndeko nanga mais Alvin mais yo ebite ba muso na ko so ba muso so eza ba muso ba benga na so ba Bruxelles wana ah délicat na so na critique na kati église wana nazo ka pona séduire pasteur nazo ka pona séduire sœur wana nazo azo ya déjà na vision na ndeko nanga Alvin yo bataka combien de fois yo batindela ba vidéo combien de fois pona ça délicat ba vidéo mabe we ko ti na information e ko luka na o ifasa ka poani ba biloko muso ya ko muso bato to tika ko sel ba téléphone dans juste que ba tante baba ko tante hier moi c'est mo avant pasteur nazo linga yo a filmer atindeli tika to raisonner ensemble ko le bisanga makambo o ngana ebite ko le na poste na émission makambo eza kati na yo nazo bisayo nazo biso boy Alvin o mo makambo bitumbe banda yango o mo makambo ba coup de tête beta makambo bimisa makambo eza kati na reprocher yo peke la fois passée que ozolo bana bunzoto fort parce que tant ozo bana yeba peke na dai ex-sportif bien formé na Ista OK siko batu bazoko lobake na bunzoto voix ba ona so bango bazana na bunzambe bana nyango bazana bunzambe ba fruit de la galate papa ngana zala ba fruit de l'esprit yo kana biso ozo ba que turo ninyo la fois passée que ya ceux qui golia ceux comme robeta ba moko na moko na lobi boye tokende bien na biboye ngana pesa message boye na bi un moko évangile to évangélisation ministère ya Samuso beza bien ozo comprendre na ndenga nini te consacrer que mais tangu yo zo lukanga ba problème nga vona répondre yo au moins maka musu na Congo na biso yo
au moins tu as sur ces exemples moi kabila le temps ngaya moi ba recevoir ba hôtel na bakata na kata ba transport tanga ye abina mona bino ba recevoir na kata mutuka soko telemi di bana ona chicote au moins biso ba congolais poto za bien il faut chicote il faut vimo ozo comprendre na ndenge malamu pona ko éduquer mutu ko cadre mutu ndeko na ngai ozo comprendre mona ça ndeko na ngai Alvin ngala kati ya WhatsApp na ba tindela nga ba vidéo ya ba façon tout ndeko na ngai au moins musu habiter tina ba vidéo na bloquer pe ba musu ba bloquer musu za ba oh yo ebité ba zo tindela ba oyo na yebité na ba o musu na ba numéro na c'est exposé o tia numéro na nga na bwani po ba to contacter nga o tia numéro na nga na bwani po ba to benga nga ndeko na nga nous sommes des humains okomona nga ndeko no na koi okoka ko exposer ngate okoka ko étaler ngate okoka ko encadrer nga okoka to so na ndenge mo o protéger avec ba tumuso betsa mama ba côté na Congo na biso ou au travers le monde na nga sala ma bête na mboka na biso Congo to place do bando wazo tala biso na nga sala ma bête na nga sala remonter son ngolo bakala ndoko na Alvin Beya problème na biso to yeba ko samba ka mieux ça ba écrire to vivre na temps moko pernicieux ozo kwa ndeko na Alvin Beya to na temps moko o eza bien te to ko condamner ba sali nzambe le serviteur de Dieu. Ce sont les gens il y a haine, il y a jalousie, il y a mépris entre Bisso et Alvin. Alvin, l'avènement du Christ est très proche. Il y aura un jour dans Abisso nous surpris, un coloyer sa sonne, toki melarabe, tobata marabe, tozala koto Moïse aza innocent, bazo ko sere makam complot mo ezali, bazo sala pona ke bako isa Moïse mbi aza innocent Eliana ko seli makam. Na ko ebisa yo complot eza makasi na ndenge ya kosangana te. Omoni complot ba sala Moïse na ndimite pasteur moko na Congo makambo Moïse amoni soki ezata na 2 to 3 pasteurs. Eza na complot ya ba pasteur les hommes de Dieu, eza na complot ya ba artistes musiciens pour seulement détruire cité Bethel, pour seulement détruire la réserve de l'Éternel. Oyo aussi maté. Muto aza na monopole ya vie ya moto ezaka nzambe. Alvin, muta kosote. Ozomba, tant ozomba ba kabal ba image montée, ba vidéo montée, muto ba ko luka même na sozi. Bazu muto asangi nzoto yo. Nyoso eza ba manque de preuves. Ba sala bazu ba compte musu ba plier, c'est moi général Kassongo, église ezala nous momentanément temporaire arrêté, mais va sala ngo avec définitivement. Eza lokuta biloko na nyoso. Alvin, tous en la vérité. To tika ko sala mabe na bandeko mususu. Ba mabe musu ba bongisa na kati na ndako, to na kati na église, mais tant que la justice, to tika ma justice sa makambo nango, au lieu to tcha ba bruit, to sa ba menace ba bamba, nyosu e ko suka la justice. Na biso Alvin kanga malomo na zo biso lelo. Eza batu mususu na parler de justice ba lukanzela okima. Batu ba ko kima na ndenga osana te, o ba na mwana benana. O luke bona na Kinshasa zate, o luke bo papa. Na est-ce que c'est avocat ba samba te? Yo kasi ba avocat ba kanga bango te. Yo kasi ba avocat ba interroger bango te. Tango ça musano bien te. Na journaliste, na avocat, na président, na tout le monde a les liboso ya baro. Est-ce que vous comprenez ça? Pour te dire que tout ça la makam nyosu ndenge nzamba lingi. Tout ça la makam nyosu la transparence, na honnêteté. O azana re o bengi o pusani yaka sangana bani. Bato bengi biso na bani ba conférence, o yaka conférence, o pasteur Soni Kafuta a roloba officiellement ba reteni. Est-ce que yaki pas moni ba bêtise ya buzoba. Représentant na ezayete. On se comprend. Représentant na ye ezayete. Tout sur le roi mikoloko, to bana mikita Alvin. On a fait des études, on a des relations. Tout ça va te belé auto so na bango, auto so encadrer bango. Nga pourquoi ba considérer na agence na ngai. Pour ni ba considérer yo l'agence na yo. Pour ba que nous sommes des personnes autorisées responsables tout ça pour la visibilité, pour la personnalité, pour la vie à bateau et pour que na liboso. Et pour que musika maintenant tout ça ko ça mon bébé mais ça un problème té. Botoke na justice. Totika makelele, totika mulolo. Vous comprenez? Dimanche boya le 2 février na cité Bethel première rue industrielle culte d'action de grâce grande célébration aux Alawana. Donc on a bandé retour au travers ces grands magazines rien que la vérité totika lokuta. Ndeko na biso avocat ba beteki masasi tous on a besoin tout le monde à hôpital tout le monde à médecin auto senga to la sabala que je vais plus en venir ni ezali ça sera quelque chose de Alvin Beya parce que yo mutali bosso journaliste ma kasa liboso okena otala
ba mise en scène dans Congo mise en scène ba metaki massage ba bengi biso na kiti sur place to filmer que ba tie déjà nin azolele ke ba betie massage bon na confirmé on te biso to zaki à peine na tongo to ke oza bilili yo pour la kisa ngape to boko no ok na ba photo ouais ngana longola ki bande otali na kati omoni douleur omoni makamutu yebe akolongola bande totali quiz totali li dusanga lisasi on va péter na butu il faut payer net que to banaki to ya pe ezala ba service oyo ezokolandela makambo wana milliers d'ivia de Sarlo to ye pa na yo to travailler partout to comme na so ya émission na biso les propos tenus dans cette émission rien que la vérité n'engage que son propre auteur et qui est Delix Arlo British. Merci na bana onyo to balanda biso bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya rolo bakenta maboye to kwa biso so Delix na maloba suka maloba suka na zo senga bande ko to azota so de partout. Moi c'est Delix Arlo, je suis le journaliste manager d'investigation. Na osenga na ba konzamboka to keba na ba mise en scène. Tokeba na batu oyo parce que moni mutu so asi problème mutu alinga benda ta koto na ye so le problème ezali ba konzi basangisaka batu bayokani basolo le bidika mosani ni esili ole osa ba tapage nocturne le akoloba makelele belebele ya na tina moko te soki makambo elongo na famille comme l'église to makambo elongo na église comme na l'état to tika l'état asa makamune na ndenge sengeli bino batu bozo ko criminer biso bino batu bozo ko finga biso poto lo ba vérité te merci beaucoup gloire à Dieu ndenge kaka bozo ko humilier mosali na nzambe qui est la réserve de l'Éternel ndenge kaka bozo ko humilier Delix Arlo British ndeko na nkolo to mon assistant Jonathan Mukoya mon petit frère que j'aime beaucoup jeune libyen oza na avenir belé na mboka na biso Congo ndeka bozo humilier biso ndeka bozo criminer biso ndeka bozo ba menace wana kaka pe ndenge nzambe akotombola biso na tika mona te muta koti na prison ba kufi na kata prison muta koti na kata prison ba bimanga na ye donc ngaso na osala prison et na sala prison avec nesengo pour na yebi na zoko étaler vérité na zoko baka bosolo so na mona ki ndeko Moïse Mbi azana ba vérité na travailler na été na osimba produit na été je connais cet homme là son onction qui m'attire il m'a rien donné comme l'argent il m'a rien donné comme cadeau c'est son onction qui m'attire parce que je sais bien il a la chose de Dieu c'est un homme de power il y a un des problèmes comme na mafuta biso tous les 2 février la première l'église oyo balbi ekangami boya la première toute l'église en so ekangami beaucoup mo sakana na ba général na biso hein ba konzambo beaucoup mo sakana bango au créma na bino ba dozo créer ba fu ba konza ba okanga bino bozwama na bino ba dozo créer ba fu ba photo so ba bilo bozwama yo mdo finga munoko na nga otenga munoko yango ndenza ba pesanga mbasu devo na bika 3 fois empoisonnement ngai je suis en bonne santé finga na loba na yo bon na molonga na nga boya na ngate et puis pas la poto ba kabala bon be soute mpia te comme betala mikila ne on santé yango tikana luka na ndenge na nga ona za na ngo ça va o linga pesa nga pesa o pesa ngate a pesa ngate allez-y comprendre je dis je parle j'ai fini fin de citation ba Delix Arlo ba British ndeko na nkolo ba biso to kota lola makolo pour tout dans les cam na mutu te numéro non mon numéro yango c'est to ba bengi ndeko Alvin Béa et vous a beaucoup mieux joyeux anniversaire à mon frère à mon petit frère Estradi Kamande donc toutes les bonnes choses que mon Dieu me fasse beaucoup du bien donc to ça ka biso ngana bino tout so na daele lo boba na lola so na daele to na mokili to profiter la bénédiction za ma pesa biso merci à Ezekaya merci bande retour à Talibiso allez-y comprendre je dis j'ai parlé j'ai fini fin de citation va comme toujours yango ne masolo tikita cha bonzambe lola ezofuta simana to ya rolobake nzamba boto kwa Yesu. Merci, comme c'est toi, à la prochaine. Bye.